oh Gloria, oh Grâce Miss, oh Glody Diansuka, oh Tanya Babede, oh Deborah Bonga, toi famille. Ton Tangiwana, na you, na bango, mtazara nimo enabino, c'est Karine mo compte. Parce que Karine on sa makamne na ndenge na ye. Parce qu'on baki maman, on baki autorité. Donc si je comprends bien, au place qui est à autorité, il y a biso tout dans biso toi na scène et à likolo si je comprends. Moi ina binot. Aussi. On a pendant nanda mabeto aussi monte ana autorité. Ya tondi mango. Ya makamuna ye mo. Vidéo mo glo lenga ndimi autorité morale. Ngane tinga na une autorité morale et c'est loko mom et yana se monte mo azui autorité ya loko eza en bas. Autorité morale, c'est autorité morale, c'est ça. Oui, autorité morale. Autorité morale, c'est que banal non autorité, l'icole loko morobedon. Et là, moi, c'est ce que yo ozui qui autorité comme si ko l'icolo nango. Bon. Grosse mono akenda. Ali bana mboka. Mboka ni. Mais je sais pas précisément place Azali. Bele ba finganga o HM zuwa o bobo soki na bilelo na bimisata makambo oyo ya salanga na TV mais batu nsusu boganga bondimate comprendre mais na boya toelela ni mobali ni eloko mais ye atindanga na nzela on ne fallait pas na lekanzela na peut-être chance que tu n'as ma ele muta sauvanga nzela neza musicien mon kobo laisse-moi expliquer non batu. Oyebi autorité morale. Autorité morale. Internet, il y a YouTube. Autorité morale. Bon, autorité morale, ils ont le roi Moutozo. Oyebi autorité morale, il y a Internet, il y a YouTube. Oyabino. Non, non, je comprends pas. Je comprends rien. Oyebi maman YouTube. Maman YouTube. YouTube, ana maman, YouTube, ana papa, te biso tout ça, émission na YouTube. Hachem, bat ba Hollanda biso, ba yebi bina mamuto lo bawa. Mama YouTube. Kasha YouTube ala. Chapeau na ndeni. Ngaso na lati chapeau na ngana iki Karim Talata. Hachem. Tout sur la mambo yo ngana yo to yebi. Nga polémique mo. Biso inte. Yo nimisa mamndeni. Wana ukena ba polémique mo boye nandi melo bon allez lobi si je savais et la ngasima yo ko nimisa ngelo monte. Est-ce que vous connaissez déjà que Nani Fabrica Sabi qui est héritier Lekinga? So Fabrica Sasenga fali pour pas pardon à TV parce que Tamsou qui est qui Fabrigas. Vous comprenez? Mobile a une maladie. Nga kena na lobi na ngate ke mobile azaki na maladie to ndenge nini. Batu na ndo baba comprendre ngayu. Te kaka yo na pas mutu mabe tonde. Nga na marchandise te ba te kanga na sens nini. Nga na marchandise te ba te kanga ndeni. Moi je suis pas marchandise. Nga za mutu na za HM mama CC nde batu ba benga ngayu. Ozo mona. Et tant na fandi na réaliser que o ya faussaire alinganga te. Te photokata. Ya tokati. Non, yo c'est combat tintaka pas chebi ba sirimo nga kanso bamba kongo ya Shabani record. Pas fingarati qu'un politesse na ende mutemukele. Talo ba mugoku to mekotangi kombo na e. Ayo betoni na bandal. Bandal c'est Paris, Bandal c'est Paris. Mon natie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Caméra cachée reçoit HM. Maman Sissé, bonjour. Bonjour, caméra cachée. Bonjour, abonné nyonso ya Congo Température, mokili mobimba. Ça dépend. Il y a Herbo Landa émission à Bisso parce que nous sommes à suivre à travers
mokili mobimba. Merci à maman Rosette la fleur, hein, la fleur d'amour. Bon séjour à Kinshasa, Nepteso de Josongaki. Merci beaucoup à Yawidi Moucheni, le véritable code mondial. Atikalara et Moko. Code à couleur azalaraté. Merci beaucoup à Mandela Mugonda Lola Lukapa toujours oye. Donc merci vraiment hein na babone nyonso ya babitalara lelo caméra cachée et ambi HM. Donc ma question is bino ma réponse is ngai. Donc merci. Rapidement tout bétanon moi les solo HM moto et baki basira ba cross mon HM so na YouTube HM ba vie belé ou disparaître HM malamoka boy. Disparition là c'est dit à quoi par rapport à père m'ta dozaki yo to yo moka ko ngina mama mosale belé. Merci pour la question. Au moni j'ai kinde tokola ngana mumi ende bobenga na terme ba mi bangana mumi ngana moi si le lo soué na parce que naza muto na tangi naza famille mon cousin civilisé naza cadette je mes sœurs donc na pe fona landaka ligne lokolo wana donc ezara ke fiancé déjà ya fiancé tellement il y a on a coma tantôt plutôt na lingalisuko ko se forcer te faut qu'on a les kabefona benga dadi tu vois na lina les ka dadi omoni boy il faut permettre parce que ezaba archive to sala le ezaba archive le no lukala créer base non ngana sabu et après l'habitant no bota banana ngai ba petit fils nanga ba petite fille nanga mes nièces mes cousines bana ya ba nièce nanga bana ya ba nièce nanga bana ya ba cousine donc bako zo exemple nini parce que ndeti boye na sala ndeti bezmoko na tiki mabele to bezmo plutôt na fingi mutu mo mambo a bêtise archive etikali lobby nango omona pas moi nanga yo ke bala abiki non a qui présenter maman nae tam sou maman ba yo présenter HM tabi vidéo mo be HM sala buzo ba o monate que quand même bana ngai ba osala pena la fierté te que bazana maman moko or to ebiki à l'époque sur le bi que je suis journaliste moi ba banga yo et un journaliste et lelo qui journaliste nango et comment na mtalali ala mukina tongo ai balakini mboka mo bimba boy pas faut préciser le babien en internet. Bon internet on habite l'internet parce que même kanakina même na poto basali ba site tellement ébélé à l'époque to ba site pour ça site za kili pelangu baté ozomona melelo et comment mutalamu kibeo kongo kingani mutalamu kibeo nini kingani ponini asala aluketa mo film robo asimbata microté atangata EET logique presté donc ani statistique aika malamoko banaki bobep sur landi émission sala sur 100% et à 85 ya kofinga ba mama batu ba papa batu ba noko ya batu ba vie ya batu mais na kibo moto na ebo etam susu anaine lo moto to ko bande mission polémique oh et journaliste ça moto azo memela public information azo transformer information biso totanga na expression à l'écrit au monde pena ko OK pena au traité après au même information au même information lelo internet ça comme ba to benga musate ba comment benga on cop yo mo ba biso pe amour to le mal biso et comment ata sel na ngote c'est normal pour la plupart de belo ba sala oyo yebi ba sala pe ba kombo ba sala ba bulote ba finga la ba lobi kula ba komi na parquet lobi kula ba komi na container lobi kuna afinga maman solo yo sait que tout le monde a gloria outil ba outil ko comme ça et pas ya faire rigola donc cela veut dire ba ton tout ba na bani nombre non caméra cachée je pas citer combo ya montu na lobby par rapport dernièrement on t'a ko ka voice mon ko ya réalisateur moko soi-disant grand frère ya Innocent Balume au lobby la pour fali popa or réalisateur yozana pona ba misa pe bazana pona yo c'est que les locs moza grand frère ya Innocent lokola Innocent a manqué qu'il fallait pour par respect que yango et ça là que so ba elio marché mon roboé pas fallait pour pas à réaliser un album ya ex victime et Tom Sezoya
oh ça là parce que ça grand frère il y a nani ya innocent afinga ki innocent to innocent afinga ki mutu yango yepe à côté li nani leki na e moto ke to bo mamusala lelo musicien comme fanatique journaliste comme fanatique musicien donc place to ke nete be idea ke achema ke na trop achema ça tam sous contre-maître a ke na trop pas ibra parce qu'on a na kulu dumba mo bwena vandi ibra fa sa émission mutu mo ya azara trop kuna bakoto kuna na yusende ni président kusa na été en même azaba koto kuna moi te ke no bo musala ibrato lela pona basalela e musa ba pesa information basée na groupe pona groupe na e pona ye moko pona carrière na to mona ba musicien belé loko ba faire rigola to ba musicien ba wira son ba kendo beta ba Zénith ba Olympia ba Bercy ba bandoke na ba journaliste na délégation ça type nako tam souffrir à memi ya mami a memi Hélène Kalema memi Marius Munga mais c'est pas dit que Marius Munga to Hélène Kalema aza attaché de presse à faire non ba kei ba sali musala ba zu coupage na bango kinyaka na ba zongi lobi sous petam sous jibo mema bango ba kende mais biso comment soka bo kena journaliste ka awa na akubo kese comme panza na kaba journaliste ba mibenga attaché de presse ani lufu pamba aso misake beta memi bonté lobi aleki na TV ando finga leader na lobi aleki na TV comme finga misana base oui caméra cachée au créer no base et après lobi nango ça va archive ngale la ba video musu yangeti kala am open vandi o leli o raisonner pour na nini mais moi longo ezate Colossite a bénéficié de la vie jusqu'à today. Azona de la vie nae ozomona donc autrement on ça là ils allaient li sous-souter donc il y a un moment qui est un moment stand-by na moi si à Jésus qui est bientôt peut-être 30 ans ozomona donc faut moi napé faut moi maman na ndaku olati pali puta papa bimaki ozela papaya otiemo makona mai yoyebi osimba sima moi papa lia papa talabana na réaliser ba projet na ngai parce que ti wa plutôt kenda ka internet on place a otie b loboke makala place a ya b otie a lobi komi kuna obo fingani donc c'est un peu ça en tout cas apena la caméra cachée mingi to benga ngo émission polémique to bombarder grosse mono akenda on sa ba vie na e on sa ba vie na e bon c'est sa vie on sa ba vie na e kenda wapi ali bana mboka ni bah je sais pas précisément place azali azaka copine na yo si azali grande sœur na ngai copine na yo malgré grande sœur mais copine na yo azali grande sœur na ngai copine na ngai pire mutu na ngai donc moni ngai ma ndeka makambo ngo biki achema komara ye pa kenda osa vie na e osa vie na e aza maman oza bana otala venir a bana na ye misato azala na bango ke lobi na ngope pour abokola bana ne bien malgré bana na ye babokama po papa na bango ma akeko luka vie na e parce que to kanga suma beaucoup te parce que c'est une femme aza pour na tune question bena ba otala yo ba biki so ba moni grosse molu ba tuna pe mais grosse molu bo porter dispayer on lelo na linga un peu expliquer bato ba landa biso e grosse molu azala boye azabo azana e par rapport parce que baza poto bato bele ba benga net joka mumba dernièrement abisenga ya tindela ki mukanda na e faki basolo la kana tindela ngambo tinu mukanda na e bon jo abika za Belgique bato so baza Françoise que beaucoup tala ba malolo bon na linga kokota vraiment tune na vie privée na été moi je fais la mienne il pas ça la vie na e donc ça qui chemin sur deux personnes batambole simbite mutu traçage chemin nga pa traçage chemin nga bato bele ba finganga o hm zuwa o bobo soki na bilelo na bimisata makambo oyo ya salanga na TV mais batu mususu boganga bondima te comprendre mais na boya to elela ni mobali ni eloko mais ye atindanga na nzela on ne fallait pas na lekanzela na peut-être chance que tu n'as pas ele muta sauvanga nzela ne za musicien moko bo laisse-moi expliquer no batu musicien moko bo ne muta sauvanga misana monanga kotwanga bisinga petit nanga ya maele koto lingo kende keba danger mo ezawana or déjà ayeba ki ke danger mo ezawana mais aluka otikanga na kena libulu wana vous comprenez mobala kina maladie ngana kena na lobi na ngata ke mobala za kina maladie to ndenge nini batu na ndo baba comprendre ngai te kaka yo na pa mutu mabe to ndenge
ngana marchandise te bateka ngana sens nini ngana marchandise te bateka ngandeni moi je suis pas marchandise ngaza mutu naza acheter maman cc nde batu babenga ngai ozomona et tant na fandi na réaliser que oya faussaire alinganga te photokata ya tokati héritier kutasara enfant chéri ya le roi de la forêt ou héritier la maison merandolo bakeyaza et en droit et ba musicien ko tebele pe bakena melelo to suka héritier pas tracer chemin na lelo aza na la team watanae a obsa vinae donc ezaka bon aussi de chemin deux personnes vont tambola ça marche pas batika na bango HM to komi ce qu'on a pour na biso ya songi awe daka ke bat bo tela biso na ba question no poser soko kosi ba comprendre que okosi oyebi autorité morale internet ya YouTube autorité morale bon autorité morale eza le roi mutozo na bien oyebi autorité morale ya internet ya YouTube oya bino non comprends mbolo bate je comprends rien autorité morale eza le roi mutozo autorité moroboye likolelo ko moroboye c'est ça on a oui, autorité morale. Autorité morale, exactement. Bana le nom autorité, l'école locomo bedon. Et là moi c'est ce que yo ozui qui autorité comme musico l'école nango. Bon, oui bi maman YouTube. Maman YouTube. YouTube ana maman te YouTube ana papa te biso tout ça émission na YouTube. YouTube ana. HM, bat bo landa biso. Ba yebi bina mamuto lobawa. Maman YouTube. Parce YouTube ana maman te parce que ni tu otu nanga oyebi maman HM so yebo lo ba que oui na yebi maman HM Constantine Kabemba so zo balanga maman YouTube donc c'est que YouTube net to sala émission na YouTube a botaye tout no merci boy numéro 1 na bino internet oyebi mutabana internet mutali boso numéro 1 na bino actuellement donc numéro 1 na bino internet olo balanga ina façon mon on comprendre te mutabana internet mutali boso na yebi mutabanda te na lobi nanga na poser c'était mai nakuta ba grosse moulin to ba bango ba na lobi boye mutabanda li musalo liboso te numéro 1 na bino na bana mibali na bana basi non so mutabanda internet mutaliboso te numéro 1 na bino internet internet c'est la numéro 1 YouTube ton abanda qui a lancé ba journaliste ba yanga va internet 5 ans ba journaliste ba banda ba YouTube ngato na internet nakuta ba grâce mbizi nakuta ba Frank Stemai nakuta ba Matika Songo nakuta ba tana mabedi ba tonga nakuti na musana nga bango wana entre biso mibale oyebi Karine mon quantité maman YouTube autorité morale numéro 1 na bino internet solo bi que c'est une concert. C'est une concert fait bien son travail. Oui, oui, maman, autorité morale. Comment est-ce que baby sortangi combo na été parce que combo na ye eza Karine. Comment bien autorité morale numéro 1 na bino na ba gloria bino tout besoin na carte. C'est ça qu'on apprendre nga parce que yobi que maman YouTube a bota mututé. Ça veut dire que Karine n'aime ta bota Karine a bota ngate Karine c'est une concert. Oui, à sa concert, elle fait bien son travail. À ça, la babes naie bien. Ba fan, ana ba fan naie. Mututana ndenge naie. Maman ta boti ba na 80. Abota ka mutuna mutema naie na comportement naie. Même si tu oti michopo moko, on est makila moko. Mais ndengo ba ba nga maman. Karine abota ngate. Karine abota Deborah Bouangate. Karine abota Tamsusu qui c'est Karine abota Tamsusu mutumo songolote. Ozomona Karine abota Ujanate. Karine abota kinani tete. Karine aza une consoeur to soinate ou natelo mon côté elle fait son travail ngape non sala musananga mais aza maman ya mututé reconnaître que aza numéro 1 na bino dans sens nini yenda zo chapeauté bino pour na minute oyo to loba bien chapeau na ndeni ngaso na lati chapeau na ngana ki Karim talata tout sur la mambo yo ngana yo to yebi polémique parce que baki maman au baki autorité donc si je comprends bien au place qui est asa autorité ya biso tout dans biso to na scène ya asa likolo si je comprends moi na binoti aussi on a penda na mabeto kosi mutu ana autorité ya to ndimango ya makamu na ye mo vidéo mo glo lenga ndimi autorité morale
nganeti ngana na autorité morale et c'est loko mom et yana c'est mutu mo azui autorité ya loko eza en bas donc ba polémique yana ba bloko non c'est une conscience fait son travail et ba bonne chance na e na place azali aza mwasi lobo benga ma maman lobo benga ma mami lobo benga ma to solo la boy to les gars to rumele apé to vendre on belé belité numéro 1 abiso inter yo nimisa mamdeni wana okena ba polémique mo boye na ndimelo bon allez lobi si je savais et la ngasima yo ko nimisa ngelo monte est-ce que mkoni déjà que nani Fabrica sabi que héritier lekinga so héritier Fabrica senga fali pour pas pardon à TV parce que tamsu qui Fabrica parce que dans le monde d'esprit, il y a nous, le roi de la forêt a Bengajibé, puis il y a un président, malgré petit, le roi de la forêt, ça solo là, bien petit frère. Même comment, quand même à tel à son temps, on organise un grand événement, il y a 3 jours, tout le monde a musicien, va défiler dans le podium, par rapport à que beaucoup le paix à son nom, Bazala, ah oui, le longoma, mais journée, quand on est ça réserve, la retrouvaille à Jibé, puis il y a le roi de la forêt. Nous sommes pour la lobby autorité morale. Karine mo konti la baronne maman YouTube numéro 1 na bino ndo kumina mambo ebele nazo sima parce que netinga vinanga et avinanga mutako ko imposer ko avinanga azate chadraki moi je fais onaye kolandam je vis ma vie on comprend so ya gagner 10 francs tamsunga gagner 4 francs so ya gagner 3 francs tamsunga gagner 1000 francs ça langage que ngai osomona on est concerné kengai moi je fais ma vie en moi. On se comprend. Je ne suis pas là pour polémiquer que oh ni. Quand tu m'avais questionné que oh non maman moi ma maman s'appelle Constantine. Maman YouTube. YouTube na maman YouTube abota mutu te biso tout ça boulot na YouTube na ba site tamsu ya batu pena ba ba kolo ba site na ba omoro azeli mbongo na ye azeli kanyaka na fin du mois atie na poche afuti ba travailleur na au moins n'expliquer non ba tout monde ndambo biso moto na ko compliquer les choses. Karine Aosa Moussala, Aosa Babesna, Aosa Makamna est concerné. Bakenda poto bazebe belé. Bani ba Paola Chekola Bazali. Toto nga basila, ba jazz. Yeka nim to echapote. Ko yokane biselo romo. Le kana ba Mark Tab ba popol mu pasula. Ba mo bandima ki hôtel mission Mark Tab ya mbaki te. Quand tu doutes te. Non un non lo bana yoka ki ba Mark Tab. Laisse-moi te dire une chose. Nous sommes journalistes. O tapé caméra cachée. Vous avez mamani. Tu peux pipi na mouana yo. Je comprends. Est-ce que y a des missions où la lisa batu banda koute misuka boloko la be mission ya faveur ya Zakari baba so zalate. Est-ce que y a des missions où banda ko katsa batu pongi le quoi j'ai dit Marius zalate. Est-ce que y a des missions banda katsa batu pongi le quoi rendez-vous des stars ya Blaise Wang zalate. Laisse toujours en moi sima. Chaque chose a son temps. Chaque fruit épais, chaque arbre épais sera fruit dans la saison nango. Toke décembre tolia ka nana, tolia ka safu, tolia ka avocat. Tonto comme na mois de juillet tamsu tolia mandarine, tolia loko moroboy. Donc tolinga raté koko tarba polémique morobe. Oh Karine, oh Gloria, oh Grâce Miss, oh Glody Diansuka, oh Tanya Babede, oh Deborah Bonga, toi famille. Tono tangi wana na yo na bango. Mtazara numéro 1 na bino c'est Karine Mokonzi. Parce que Karine on sa makamne na ndenge na ye. Ngape on sa makamna na ndenge na nga. Mutu te on sa makamne na ndenge na ye. Parce que Karine est égale pas HM. HM est égale pas Karine. Tu vois? Donc comme on a Karine Mokonzi. Comme on a bongo par rapport comme babote ngape comme on a Irmine Makumu de na surnommé HM Maman CC. Donc allez BCB je n'habite sur non lo bamabe. Je comprends. Dans le vélo mon kundolango. Babisi mo komi charge à glé olangi pour mikolo o mo sala ba vidéo mo komi ko côté là et pour komi charge à glé olangi afuta combien pour nga comment charge ne ya mais ma charge na nga pa nga ne na comment charge ne sa charge on ils allons ni yo mo na ba charge à Karine Mokonzi ba bima ba diemba na simba ka Karine mande na nga ke comment charge à monter le roi na Sankara mutu nga Sankara mutu te Sankara za kuna na maison mère wera futa et Sankara mi mena poto c'est bat bola ndabiso caméra cachée donc nga ko sa charge ya retire non moi kolo no mo tala ba vidéo no trop no bebe na vona luka so na luko na luko pona ngo do komi charge à glo là na charge à mututé question bien guinde de la princesse mon la poto question au goût
Geti Kambumba question go gounache et bien mon internet bon on a pas polémique Kofi Olomide bavandi na bona Karimba solo là numéro 1 na bino batusi balobi ke non place bakangisa mutu Kofi kutatina $750 pour la liberté provisoire mendeni Kofi ngazaka na mutu banya bakangisaka lelo ke boye pour dire que Kofi est un musicien azana au milieu du village na journaliste ba solo ngami diembika ay diembika poani ngami la poison sambongo e yana parke ndeto yo kama ngeto monana ngaleti ngana imna ngatena ko tapo na ko beta sete wana te bezate ke so rando ya Karina Gloria Kofi Olomide asolisa Karinti na sens ni wapendo beti fo si Gloria zena kan yibitala te Karina ligana papa mu pastor lo bage ayeba yete abando ofinga na TV nani wana langi bina yeba yete yekutazana polo ngana kabila $100 mais tu bitmaka ba comme ça ay mbepe na émission mamune ane ebo mambo watomona mambo déplique na Fabrigas basala na kuzu mais depuis kaleki na émission otinda mbo bazong c'est la Fabrigas pourquoi so sungi muto yo loba na comme tema passe ba finga même atakutu nani komone nani moi si mon robot airbag ba finga ye par rapport que ba bokola mwani na série Tsakapashi bokola mwana muninga na Tsakapashi Lionel Chamala il faut loba que osombe Tsakapashi ngana loba kaka ozomona bilo musu photo e ba to bimisa to za TV to za TV tikana lo bana biloko non yo combat Tsakapashi big ba série nga kanso bamba kongo ya Shabani record pas finga ati ken politesse na ende mutelukele to lo ba mgoku to mekotangi kombo na ye ayo bétonné na Bandal Bandal c'est Paris Bandal c'est Paris to lo tsote pas Joanna caméra cachée to beta masomo susu moi c'est ça kita yara alors muto le gaso ebi qui est pas tu RFI atikala dana ba pentacle na banzoto ata o kinani oui babi ki muto azaboyo ba sojo mususu album à Kirsis je crois boye a sorti officiel dans on ezaki na showbiz vous comprenez nous ba billet na pala fa bonionga glo la nyona grosso modo son hôtel ba HM ba série wana kokola ya et montazo fiancé comme père kokola pobo sani bo lukai yo saka na kolona masangwe obandolo na masangwe na lukai malembela monde so so mobile no vanda kimia na vanda mobile nanga ni na vanda dadi nanga pena na vanda pa na vanda je pas le temps là de gros bisous à toi mon conseiller stratégique mon dadi mon chéri mon cœur mon toi comme ça un futur oh ça là qui ba benga maman tala kana na Melissa est-ce qu'on a na Melissa Dora lobaki yango 2020 minutes faut bota bala note me bota lo langi ya banda non la charité belle donner commence par soi-même toi ba peso ba bota nyonso 2000 ngala lobi la charité belle donner commence par soi-même yeso mo so abandi yemo so abandi okena ba menopause nana ke menopause bango ko ba age bana tete le bala ka ba 17 ba 18 ba age bana bango te men de mona bino tout ko ba 16 ans à 16 ans venez non que 30 ans chance que tu ondimi âge na pe belé bango ba kitana na bango na moi 89 déjà donc 89 30 ans parce qu'on a l'obit déjà oui on a l'obit bon non bangela ni po ba misoti le bala ka ba 26 ans bala ka ba 27 ans bala ka ba parce qu'on ngapenda nana mukolo nana pa mukolo yo rasi so kosi âge jamais peut qu'on réduire on réduit donc la polémique il y en a trop on n'a pas le temps il y a une polémique ba bilo monde on va vivre ka toujours na ignorance bo vivre ka Blaise Boula lo ba rendez-vous na kita ngape ma c'est na bin rendez-vous na kima il y a le ba rendez-vous na kita ngasko rendez-vous na kima na kima ma to créer na biso ba base to finga na biso comme on a pas mon mobile mo kraka na avion ngoto ebala ndo kane mama kuluta moto yo fingara ezara bino ba fait internet tout channel ba chroniqueuse ba mariage ke obali bo pio ke inde to mona ko solo après mambo belé c'est dit à quoi bolinga ko bala te pour bozala kana sento ndeni ya natani non
musala on peut dia na bata poto ko to swana na biso ka relation na babatu na biso soza na moi 4 batu na o protéger bango batela bango mibali 4 batu no 4 batu peu importe en France mo en Angleterre nene landu na ngai nana maman nene landu na ngai na Genève nazana ML de Paris nanga limu somba na Paris nazana Valérie Bachile na London nazala sunana. Donc, non, il faut que nous soyons bien. Bon, aider nga bon sunanga malgré que nous sommes kiba tu moi pour vendre pas mutu mwati ndolo libanga au bois que tindi sur $500. Le bawana mandela mugonda lola na lola lukapa o les terminales. Le babon wana ya wili posi la raté parce que code à couleur azala raté et azala et moya wili. Costa couleur. Non, tant que tu non ça mutu publicité code amboga. Non ça publicité mutu ata moi 3e bi que ya wili mutaza code mondial donc ata moi na 2 ans. Moi na 2 ans tout aibi que tem mutaza code mondial les ya wili. Nazana te pour ça la polémique mo boko tonde ninde non nazana te moni Shadrach bablo mususufo toye baka comprendre bablo mususufo toye bara toto luka to saba ma musus batuloko la batuloko ba Willy batuloko ba Willy ba donc ba code ya mondial comprendre ya Willy les encoutez que Willy Michel le véritable code tout code polémique théo ba code ya ba couleur auto avec costa couleur à code amboka bien te message azara yemoko message azara yemoko ya Willy Michel ami balé costa couleur code amboka vous comprenez bien te wa pena na ebi na été na te bon dak na pa salité te ce comme salité Willy otinde na miki na so balancer couleur hein donc c'est ça totika ba blo mususu donc à Jésus Kinde je dirais merci la caméra cachée pour l'interview de m'avoir interviewé. Il faut tout retenir passage dans la caméra cachée. Beaucoup retenir mon HM Tom Subikala malgré ça la musana et amitikane si mambali na pexé ya France ou ya Angleterre à 12. Tout retenir na passage non. Bande kolanga basi. Non pe bon concept pour na ba maman ba te ba yoka na bango te. Ba yoka na bango te. Bande kono ya basi oyo ba sala buzoba. Ko finga.com ital ba continuer ko finga. Na posona ko poser question moko. Laura Choukuna na Malika ba bundi mo bala kaboli ba. Yo yebite. Ah bon? Mais ba sala site moko. Si mo balingi mo bali moko. Ba ma copine ba tsara na ba statits. Wenge panzani. Balingi mo bali moko kuna mo bali wana zo kabula ba ya ko sakana. Boss na bango. Asola la bango pour banana ba entreprise na bango. Donc qui ma copine peut-être maman kabola gourmand peut-être qui ma copine ah Dabi qui ma copine peut-être maman kabolelo moko hello mo qui ma copine peut-être maman kabolelo moko donc message na ngano uta koloba tout à l'heure na olobaka merci na likanisi oh yo ya caméra cachée mais mission bo écoute rien à dire rien à commenter ba obo finga bo continuer no finga mais boy ma ya basi rendez-vous na kima ya mibali rendez-vous na kita donc ça archive ça archive ba biso surtout regeta akuti na ya moto kota ba guerre mo ya rofinga na ya mo ba moro donc merci beaucoup na opportunité pesinga merci beaucoup vraiment na ba union so bolanda biso vraiment toza na bo porter biso rigueur te so bo moni ke to loba ki mabe bo excuser biso mbala ciment to bandela donc mbalassima to meka ko bandela dans so bolibo benganga na plus 243 089 60 89 DC5 plus 243 089 60 89 DC5 donc merci na ba union so ba Olanda biso merci à maman Rosette la fleur d'amour merci beaucoup na ba tout oh bah merci dans le biso lukapa oh yelo la lola Mandela Mugonda merci à toi mon conseiller stratégique mon chéri mon chou mon nom mon choix donc merci à toi d'ici là portez-vous bien donc bonne suite hein bonne suite boucle mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo Température eye na mopepe